Salut la famille, shalom, bonjour, bonsoir. Ça dépend, il y a un où vraiment vous allez écouter l'émission, la famille. En tout cas, je vous aime, je vous love. Dans l'ingabino tellement à trop la famille, tout ya kaka, tout partage, akale, tout bisana. Tout kako solo la makambezo les cas sur internet. Balobi, si vous êtes nouveau sur notre chaîne Famille Libota News TV, en tout cas, n'hésitez pas de vous abonner parce que awa, to sola pembe, pincha. Tolobaka ba vérité tolobaka makambo ezoleka sur l'étoile tchaka un éclaircissement quoi. Donc nous sommes là, on est vraiment famille Libota au babaka famille Libota de surse de maman Belvi Candila patrona Poutine de l'écriture na pêche au mbote biscop ozwami. En tout cas bande konanga balobi famille Libota to ke kota la film na biso to lembate to ke kota la film s'il vous plaît na beti c'était na film na biso mon aîné eza na Belvi TV. Et puis, mission de service na Candy Star, s'il vous plaît, la famille. Tout consommer film et la bis, film tellement kitoko. Je regarde beaucoup parce qu'il y a un moment nini oh vraiment ba film oh yé ba film moko kitoko je vous dis éducatif quand est au misana to ke kolanda film na biso bomoni histoire ndenge ezoleka bomoni kuna bela bomoni kuna mama ani bomoni makambo ndenge ezoleka yaya film moko très kitoko très intéressant en tout cas to kota pour ne pas aller trop loin parce que makambo na ekoloba ah ils a vraiment très capital. Alors, la famille, moi, a développé vraiment l'isolo à film. Nous développons la émission peut-être à Moussoussou. En tout cas, la famille, s'il vous plaît, tout côté, tout côté, la film, la bisou. Oui, premier point là. Deuxième point là, ils allaient quoi, c'est ce qui est un événement entre les 29, les 29 calamines qui ont ils s'approcher en tout cas. Tout s'est préparé en conséquence. Tout bon ça va banzela na biso ko kende. J'espère que tout le monde déjà a saisi bien pour la minute, ba bien vraiment exact KO, ba bien ça aussi là. En tout cas ceux qui ont qui bien été, na éviter ceux qui est ba réserve, ceux qui ba samsou, je ne sais pas contacter kaka maman Belvi oui bandeni ko sala. La famille eloko ememinga awa eza juste que matanga ya papa na biso Richard Mukoko bomoni publication na Tchelibino papa Richard Mukoko balobi mama Belvi azwi matanga komishango ya ye patati patala mama Belvi ami bendi nzoto s'il vous plaît ami bendaki nzoto pour votre information mama Belvi na vie mortuaire azati bako sabino to ve mortuaire mama Belvi azate azali pété azate na vie mortuaire. Vous comprenez? Peut-être que vous avez un enterrement, peut-être. On ne sait pas aussi ce qu'on a pas, mais peut-être que vous avez un cinquantenaire. Mais la vie mortuaire, mama Belvi azate. Mama Belvi azongi sima. Azongi sima na matango parce qu'il y a plein de choses où il y a la matanga. Alors, il y a qui n'est pas reculé, il reculé pour mieux sauter. Azonga qui sima atika bato, mona qui matanga, ils ont matanga ya comédien, ya basala ba programme, comme ça, la papa Richard Mukoko po aza comédien, ya bato nyoso, c'est tout à fait normal. Alors, le quoi pas oya sala qui zaki mabe pour la bande connaît ba comédien, et c'est qui fala zonga sima, atika la bango passe, comme ça, bon, ça soit ko sunga na musika, mais azane à l'écart. Yaya, to moni le love mortu ya papa Richard, to moni niveau batu bazate. Ba communicateur on nyonso bokende po ko filmer mama Belvi. Na ve mortuaire mama Belvi azate. Wa déjà bisika bozaki déjà bozo benga na bozo tuna na ayete. Moi pe boya ezati azara star na bino. Les pas la confirmer que Belvi quand il a patron na azaka star na bino. Au moins les jours et bembe akufa ki bozaki na posa boya bébé ki azala bozo amateur bo chai na télévision et kopesa bino mbongo. Tellement ba nungu ndenge bendami de abondo oyeba déjà bo tuna bat baza kuna ayeto ayete loko ayete tala nde bomona nite na vie mortuaire bomona nite et puis matanga oh depuis mama poka biso to linga koloba te po to un événement to linga vraiment ko focus te so tali be matanga papa Richard ba cameraman oh ba kina ko filmer ba matanga tellement que ba yebi ke makambo ebendaki mbutu mama Belvi ando kendi susu te bino bomoni ba comédien et ceux qui ba caméraman ko filmer matanga on na ba jour ezaki papa nandaka papa Richard Mukoko place bande ko lela bande ko vendre ti ve mortuaire sans bino bomoni ba ko filmer ba na télévision parce que ba sentir que il y a rien muto apesa ka matière
Moutou appelle sa bonbon na internet balia azate. Ami bendi tout le monde bébé qui belle vie ami zongishima baebi. Moi ba kende ko filmer ezate pour vous dire que ce monde a toujours l'intérêt. Pour vous dire que moutou nyonso na mokili oyo azaka toujours l'intérêt moko be pas moutou. Bako sabinoti. Là je vais répondre na bato nyonso baloba ke belle vie alingara bato po bato balingae. Akabela bato balingae oui, c'est tout à fait normal parce que monde oyo eza monde intérêt. Intérêt na eza fa linga bato la sabat bolingo po bato na pe bazon c'est là en retour à travers musala na ye. Po musala na ye to senga ke fa linga bato. Musala na en phase azala na bato, azala na bato wana. Il faut vraiment azala bien na bato wana. Vous comprenez? Faut ami lingi, ça pas bato na po bato pe ça ni. Ba mi lingi c'est pas là. Oui, c'est tout à fait normal. Yaya, monde eza anti. So pe so kutu nzambe ye moko. Azaka na intérêt, so peut être l'intérêt moko boy. Pourquoi pas biso bata motive? Yaya, to tika bilobi la. Bon moni publication na tieli bino. Ande ko na biso publier lo bibo eskize ngata kutu ni famille bota ni nani. Mais bat ba mona makambe eleka. Ai bo eskize ngai. Pona ba propos na nga. Toza na communauté moko te boyoka awa. Belle-vie azo awelisi matanga. Richard Mukoko. Aza ya biso nyonso. Partout matanga azongi na ye. Belle-vie azongi na ye sima. Atikeli bino chambre libre. Ekomi lisusu champ libre. Ekomi lisusu o asundoli matanga au juste. Bolingi nini. Soki eza mutu na yende bokitisi wana bokosi biso. Peto ko salela bino ba pisome. Voilà. Voilà les publications de kon biso o publiaki kaka na constat o ya sali. Belle-vie aweleli matanga. Belle-vie akangi matanga Richard. Bande kone bazali a joué ango. Voilà premier jour hein. O ba kenda otie bien la mort. Bamsuku balobi fallait pas. Alors c'est qu'il y a linga Richard. Ce qui est bien ane polaki. Balinga peka ba pesa ba condamner Belle-vie. Balinga ba condamner Belle-vie moi qui mutia mabe na ye. Amoni vraiment qui est bento ko pesa solo ba bakazaka na mbongo. Atiki yango epola. Tala biso ba congolais nde tozalaka. Mutabi pe azwa ngo po ndeko kwara ndeko epola atake ko tia la mort mabe. O juste to lingaka nini to lukaka pe nini biso ba congolais. To lingaka nini to lukaka nini. Siko na nyonso eleki beve abinazonga na nga sima na tika bilo kama tanga Richard eza pona mutu nyonso na tiki na nga nazonga na nga sima bosala nyonso ngai na contribuer na nkala musika pona na mémoire à grand frère na nga bosala nyonso essentiel ya na nga akunda malamu ye wana na vie mortu aboyine koya posoka ye matala na aboyine koya siko bino obande ko bobete kitolo toko ya na matanga na toko ya wapi bino pour vous dire que bozaka batu muto perception matanga na zate toko ya bolingi bo diembela na sima ke baboyi biso toke matanga muta boya ki boke matanga zate dès le premier jour baboya ki de bo filmer Belle-vie po yete muta kufeli a famille Richard te et juste grand frère né na musala grand frère né o aza camarade à grand frère né aza pe grand frère na ye c'est juste ça. Qui a mukolo matanga te bino boke bo filmer Belle-vie bon ndiko zo Belle-vie banza la makolo ti na mutu na makolo bino bo finga batika bino ka bo filmer c'était juste ça mais c'est pas qui va pexer bino boke ndiko boya matanga te est-ce que na matanga si bakanga batu baya te jamais batiki eli bino temps Belle-vie azongi sima atiki nyonso bokende boke sala nyonso pour Richard azaki comédien ya batu nyonso tala nombre ba comédien o baye wana et puis ba journaliste boza wapi bino ba journaliste bokende ki mbango po ko filmer Belle-vie boza wapi bokende kasiti bozongi sima po mutenga obeta bino azate mutu po obeta bino azate po eza matanga so ki bakande lo ba matso ba ki pa basa tembe mbala fe bokende ka bokende
boke ko filmer, boke te prendre. Pour vous dire que maman Bellevue a zaté. Boyoki da son qui n'avait mortuaire a yété. Boyoki. Qui a yété le quoi a yété. Moi to kende et zaté. Ou est-ce que boyote la journal lobby. Boyote la journal enterrement. Ndenye kozala. Journal lelo hein. Ya enterrement pour tout comme da lelo. Ndenye kozala. Est-ce que. Et ça passe. Donc, le balano bo lia kana komba Bellevue. Sans Bellevue, bo vivre te l'internet. Donc, tu comprenez la biso bino sans Bellevue, bo vivre te l'internet. Sans Bellevue, internet est à kolala. Tala ka un moment où tu as film était internet de lalaki. Et lali, TikTok et lali. Donc, sans Bellevue, bo vivre te sans Bellevue, bo coach bambongo te. Na ba chaîne na bino. Vous comprenez? Bo coach bambongo te. Bon privé battu ya famille bo tabakende parce que trop c'est trop. Bon lingité, matako ya, mataka la biso ko mona. Mamsu ba ke pli loin, nga na ko ya la mona mutasi mbanga. Na ko ya, neti ya gabi obete kitolo yati. Donc comment ba cotisation au changer langage. Na ko cotisete, na ko ya soni lemte sa bino bon, soni. Muta pesa mabe. Munta pesa pete mabe. Munta sala action malam mabe. Munta sala action malam te mabe. Et comme il est loyo, on da kwa Richard Amansansa. Adola anda kamansan. Boa mi te mama mabe semblable. Boa mi te mama parce que to lingo kota vraiment na lisolo makafité. Mais boa mi te mabe mais celle je suis sansa mbezali. Même bibe lo baba lo belo mabe. Mais ba kuto na ngoti. Mabe obo lo ba wana pona Bellevue. Malamu ezala beaucoup te nango mais ce qui est zaté yaya toza kaka mingi ba tubela na komba Bellevue. Mingi ba ko tubela na komba Bellevue, je vous dis franchement la vérité. Bo tubela. Bo tubela makasi. Po Bellevue asala bino nini? Asala bino nini? Et loko nini o Bellevue asala bino obo memechi na niveau o. Boke na matangati. Asa comédien batunyoso, oui c'est vrai. Ah comédien batunyoso. Mais ça c'est les cas juste premier pas parce qu'il y a qui ne déconne pas là. Bon lobby n'importe quoi sur l'internet. Bon que matanga. Bon était la veille mortuaire pourquoi? Mais t'es mamabe. Fallait boya bota so ba bengala bino pas mais boy était pour vous dire que boa mbangu na koya ko ba l'internet. Mais pas bo sala beaucoup ka ko sala te. Quand je suis au Lukama. C'est vraiment dommage hein. Il y a dommage. Non qui passe. Comme me dit le quoi Richard Mukoko Bobeti Tolo. Ba mso formant à sala boy. Mais ba comédien boy ndambu. Voir même na ba ni nende ba ndeko sala mada bo ndeko yate na ba réunion. Mi te mama be boy mi te mama be. En tout cas pour la famille na tiki bino. Hey yeah! Depuis année bande oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter 7 ans ya Bellevue TV oyezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Bellevue Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et Zali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo habillé, benga na ba numéro oyo, Okozala Mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo nano tikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te. Hey, keyo oui